Alors, maman Latoya Dikembe, tokotali saoli susu eloko moko. Bino bolobi ke biso tozali kozwa parti pris mingi ya Joseph Kabila. Mais tokoye bisa eloko moko. Bandeko ba bolingo, to maman Latoya Dikembe, depuis Joseph Kabila avanda na pouvoir na Congo. Omona ba insulte mingi oyo ba combattant ba sala o ba loba n'importe quoi ba fingaye. Ba image à l'appui. Ba fingaye n'importe quoi. Ba loba n'importe quoi. Tango bango ba bande ko finga Joseph Kabila ko loba n'importe quoi. Maman Latoya Dikembe na tango wana moto moko te abimaka na nupa tombola mungonga loba ete biso boye to moni makambo zo ko sala boza bien te. Mais soki lelo biso to bimi po ete to banda ko telemela ba makambo ba combattant baza ko sala to moni ete tout excès nuit. Po ete wana komi lisusu ko bundela Congo te mais ekomi ki banditisme na ki voyou o ba bengi bana ya kuluna. Maman Latoya Dikembe lelo yo zana mobali na yo lobi mobali na yo akomi président na Congo bato baye bakoseli makambo no président na zali mopaya et puis batika te babandi ko finga mobali na yo n'importe quoi ko finga ye salité na ye nzoto ko finga ye bolumbu na ye nzoto alors que moto moko parmi ba combattants amona na nzoto ya président Kabila te amona na nu makambo ya président Kabila te mais bazali ko parvenir ko loba n'importe quoi. Mais tangu ba makambo ne bande ko salama maman Latoya Dikembe yoko tumtoko ko za le premier ya ko poser bango ba question pour na ko yebisa bango mais président Kabila to mona isika moko te a réagir na ba mafingo bo finga pourquoi na opposition na bino bo salaka bo continuer toujours ko finga président Kabila biso ezali te ke tozali kozwa parti pris ya président Kabila ndenge tango mosusu mama ya tozali ko kanisa mais biso ne tozali kotalisa na ba congolais vérité parce que esika o bango bazali ko tia mosapi ko loba ete président Kabila asali boye biso tozali ko contredit tozali ko loba ete likambo wana bango ba yebisaki bino ezali boye te ezali boye tozali kotalisa vérité pe na ba vérité na biso o totalisaka jamais muto ko contredire yango po nyonso ezali vrai soko landi ba vidéo na biso totalisa même le côté ya ba combattant to loba nyonso pe tango biso totalisa la vérité muto ayaka te po loba ete likambo wana bato na baloba ki eza boye po nyonso to ezali vrai to kangaka bango penza na isika na yango na bisika penza ya solo to kangaka bango pe bazalaka na ba raison oyo ba pe ko pesa te. Alors eloko kaka to koyebisa o mama Latoya Dikembe biso ezali te ke tozwaka parti pris ya Joseph Kabila ndenge olobeli okomeli biso mais tolobelaka mingi kikuluna ya bana ya Londres to ya ba combattant congolais o basalaka yango wana ebimaka neti ke biso tozali kozwa parti pris ya président Joseph Kabila mais ezali nde tolobelaka nde irrégularité to kikuluna oyo ba combattant bazali kosala na poto bande ko ba bolingo ezali kaka te na mokili oyo nde ba combattant congolais nde bakomi ba opposant na mokili oyo to na libanda ya bamboka awa na libanda ya mboka ba congolais ba opposant ya ba congolais ya Brazzaville bazali mais to monaka bango na ba bêtises ba congolais ya biso ya ba o soi-disant opposant baza ko sala te to monaka pe ba opposant rwandais bino moko boyebi ndenge Rwanda e pasaki pays oyo elekaki na makambo ya génocide ba opposant rwandais bazali a mokolo nini ba opposant rwandais malgré ba génocide salama basi bakenda liboso ambassade ya Rwanda pour bakende ko menacer ba travailleurs au bazali kuna mais kaka bato bazali bazako mibenga ba combattant ba biloko bazali ko sala. Alors maman ya to la Dikembe na ba biloko wana nyosu yebisa biso est-ce que politique basala ka yango bongo politique basala ka yango sur papier politique basala ka yango na débat oui atalisi eloko na atalisi bolamu na yo pa atalisi ala pe bo bandi débattre eloko na yo atalisi nga na moni zali boyete basala ka yango boy o basala o msolo bité basala ka yango boyete basala ka yango boy mais bango politique na bango balingi kosala yango na papier te politique ya na bango balingi kosala yango na kibanditisme to pesa yo siko exemple moko lisusu mwana mobali ya bato avandaki na famille na ina bana 4 ba combattant ba opposant congolais na ba combattant ba yé ba pesi influence oh non talaboy ba kotisi ba idéologie
bazui 10 000 euros bapesi ye na maboko balobi bon kende na Congo ye pe mwana mobali sans esprit alobi bon na kei na kosala likambo bokoyoka bango pe bapesi ye confiance balobi bon ndenge zana soko kei tango kaka likambo ne koleka biso il faut be alerte beta mapo ete biso awa toko benga mbala moko batu ya droit de l'homme po ete batu ya droit de l'homme ba intervenir bandeko mama la to ya dikembe kaka ndenge balobaka ete l'homme propose Dieu dispose. Ye sikoyo tango akomi na Congo tango ake kobamba libanga me makambo etourne mabe tango bazwi ye azalaki ata na taya ya kobenga baopposant bazalaki ya koto te po ete ayebisa bango te aboyebisa bato ya droit de l'homme bakangi ngai ale bakangi ye ye moko na somo wana bakei batie na kasho anatanda basambisa ye azwi amibomi alors faute ya nani yebisa biso sikoyo est-ce que wana ezali politique pour na ko déstabiliser Joseph Kabila ou bien ezali kikuluna parce que politique wana ya kobamba libanga yango nde eko changer sikoyo ndenga bamba ki libanga échanger nini na Congo sikoyo ya kominde mokufi omoni ke to yebisa ki bino ete politique to président Joseph Kabila azali kaka président na biso to linga te bandeko congolais mama lato ya dikembe poto lakisa bino ete président Joseph Kabila azali kaka président na biso ya Congo sikoyo bango wana balobi ete ndeko Tungulu Arma Tungulu akufi bango asiko bakomi kolela ah non ebembe na ya bakomi kokende ko déranger ce parlement ya ba Belge omoni siko place to yeko lakisa siko yeko moni sa siko supériorité ya Joseph Kabila baza ko senga bembe na nani baza ko senga siko baza ko supplier Joseph Kabila po tinde la bango ebembe boza ko mona siko yanga na to lobaki ete ba congolais baza maile te tala ndeko ezala ta ozali belge ezala ozali français mais yebaka yango ete soki to lobi peto zonga sima to tala na bango moko ba mindele ba ibaka ki belge na biso ba ki français na o française o aza belge o aza français o boye soki batali na réalité bango moko ba mindele ba lobaka ete bango bazali kaka ba français ou bien ba belge na mukanda mais bango moko ba considérer biso kaka ba étranger ndeko tukulu ye akufiti bomoni ba belge baningani rien pona ko laksa bino ete makelele o bosalaka avant ya kosala makelele il faut kokanisa mais ce que zalaki babuma ki mwana mboka belge molo poso pembe bolinga bomona nde ba belge balinga batelema pona ko lobela likambo mais balobeli yango te po yanga na to yebisaka bino bandeko congolais ndenge to vandi awa bokanisa te ke ba pourcentage ya ba chance oyo bana ya mboka nde ba belge ba poso pembe ezala ba français ba poso pembe bazana ngo ezali ndenge moko te na biso batu boyindo il faut bofungola kama yele azali belge bogangi kazali belge est-ce que ambassade ya Belgique atelemi po lo ba ete bon ko wana bo pesa biso yango po ezonga na Belgique bino nde bokomi ko gende ko telema pona koganga yanga na to yebisaka bino bandeko total isaka bino ba réalité ya makambo mais ba peuple congolais baza batu moko bazane ti balala ka bapungi ezana ndeko mwasi moko boye azui mwana na ye tala kaka ba manifestation yo manifestation ozwa mwana na yo oko memiye na manifestation tango akomi kuna na manifestation moi amemiaki mwana na ye na manifestation ekomi siko ke ba policier français bazui mwana na ye ba contrôler tango ba contrôler alende ko mwasi atomboki ah pona nini boye ah pona nini basali boye akomi ko silika na ba internet ndeko mwasi azako komake ah il faut ba ete mwana na nga azali française oui mwana na yo ya mwasi azali na nationalité française mais ndeko tango basalaka ba makambo ba manifestation etali mboka botika ko exposer bana na bino na ba danger parce que bana baza ba innocent ba yebi eloko te tozana ba image moko tokotiela bino yango sikoyo botala bandeko o na Belgique base manifestaki pona makambo o itali Congo mais ndeko mwasi aza kozwa bébé na ye oya ya moke amemie na poussette aza kokanisa tala bandeko tango mbeba eyaka tango likambo yaka ba droit de l'homme wana eyaka nango kaka sima oma yo na kati ya ba manifestation bozo kozwa bébé na yo oza ko exposer ye et puis baza koloba ne to tia bébé to pour tala to lobaka ite ba congolais baza ba ignorant
bino bosi bomona ba mindele baza ko manifia boye bazwa mwana bébé bakamate bateye na kati ya ba danger o ene ezali ba danger alobi lobi soki ta mususu bien likambo salama ko bien policier niati mwana kufi ndesi mabokomi ko ganga droit de l'homme ata bogangi droit de l'homme makambo ko loba me seli ya policier za mwana mboka bande ko ba bolingo boza ko mona ndenge ba opposant congolais baza ko utiliser bino bêtement. Comment expliquer yo aux gens qu'on le ah pour déclarement tunkula kufagi boye ko se manifester mais tika bébé na yo na ndaku yo moko mama lokolo lingo se manifester yaka na nini soki danger quoi yo moko ta soko zu accident problème et puis to ça ko kamona ba mibali yango boza ko tika basi na bino baza ko bimana bana boye ndeko komi ko sate boza ko sala makambu ngulu bino ba congolais boye bi politique te yebaka ete mwana na bébé yo bimaki na poussette oyo tchaki liboso ya bato oyo ko oza ko loba ete bébé na onde protection ndeko policier soki mobule bimi policier ou bien niati ya kufi ndeko boko ganga boko loba ti likambo kokota ma esili après bino bato ya liboso obanda kofungola monoko baza ba raciste o ba belge ba raciste ok ba raciste te avant kosala makambo il faut bon raisonnaka eza na ba paramètres mususu il faut pas bo franchisaka yango bêtement nini oba opposant congolais ba lobi na bino ba opposant congolais ba pesa ki nani ndeko Armand avance ya 10 000 euros akena Congo yo na kufi 20 000 euros etikali au monde ba komi ko sala na likopa po nini ba camoufler 20 000 wana alors que moi sina ya etikali yo na bana pona nini na promesse ba pesa ki ba ko zo 20 000 wana ba pesa ete au moni pona ko yebisa bino ete bandeko bazali ko utiliser bino sans le savoir alors botala maman oyo akurisaki ba risque ya kosakana te kozwa mwana na ye kotia na ba lieu moko public oyo ke ba ke manifestation o likambo mabe ko kosala mabago ko boka ba gaz lacrymogène pe tango mususu trouble ko kosala mabago ko niatela ye mwana buzoba akamati mwana na ye ay kotia ndeko soki ba niataki mwana na ou bien basalaki mwana na o mabe ba policier ou bien ba niataki ou bien trouble ba tuba kweli ya kufi ndeko droit de l'homme oboche la motema droit de l'homme ba yaka na bango kaka na sima ba ko na sima mais yo so perdre mwana yango na il faut bokanisaka soko lingo ya manifestation bima yo moko mais botika kutia bana na danger alors sikoyo talande ko mwasi oyo tozongi lisusu ndeko mwasi oyo bazoki mwana na ba komi ko fouiller talande o exposer mwana na danger ba komi yo moko komi ko lela o ba sembieti na mabele ba fouiller partout ndeko mwasi to sengi na yo mutolinko bundela Congo yo moko metika ko exposer mwana na danger sikoyo tango moni ba policier ba komi ko simbela o mwana na nzoto ko fouiller partout allez okomi ko lela o azana 16 ans mwana muke mais tango memaki tango zoki ideo memaye na ba biloko ya bongo e ba kiteka mwana muke o moni place buzoba na biso ba congolais za ko monana sanke to miye baba makamsu tozali ko sala mawa pe passer bandeko bolanda ba image ya mama oya zoki mwana na poussette akeko tsaye na katikati ya bato pona ko lexa ete yenda alingi Congo mais ndeko mwasi eloko yo sali ezala mbala ya liboso pe mbala ya suka po soki mwana na yo wana likambo ko ya kufi ko kanisa te ke ba opposant congolais ba kopesa yo mwana na bagozong selo mwana na bomoi ou bien bato ya don de l'homme ba ko sala miracle po mwana na wala muka eza okozala okotika la maboko po pamba pe mwana na yo akei pamba pe akei perdu oleli pe muto akosala miracle azate ndeko tungulu ye wana ba opposant congolais nani yango asali miracle siko po azongisa bomo ya ndeko tungulu azate mais bato basalaki na ye likopa bato bayokanaki na ye na ndenge ya secret oyo bapesaki 10 000 euros omoni ndenge bakomi koya pembeni ya mwasi na ye mpona kosimba ah mama mais bazwi vérité ya 20 000 euros baza kobomba heureusement ke bato mosusu basepeli na geste wana te baye kobenga biso po to annonce yango ben tolobaki yango biso tozali www.zoomelmil.com un jour vérité ekoyebana bolanda na bilili ndeko mwasi oyo atiaki mwana na ye na kati na badanger ebongo nsima tozongela masolo na biso.